batata bandeko oyo ezali histoire vrai ezali te bazokosela moto makambo bozomona na Congo Brazzaville wana soki makambo ezotambola te parce que nazoloba nani mpo na nga moko makambo na ngai ezotambola te parce que miyibi bazali c'est-à-dire azali kaka moyibi te mais alingi évolution na yo te alingi pe yo te c'est-à-dire moto ngo alingi yo te alingi pe évolution na yo te mais alingi ka biloko na yo alingi kaka kozwa biloko na yo. Cyril Mosikol Mungu policier ndenge bayembi na ngunga na mwasi andumba na policier nana leki no yebi deni ba policier wa mwensa bato pasi kuna Ekula Medar colonel Nazenga Mambu kombo na yezali wana Ekula Medar Nazenga Mambu ba yibi ba mbongo ba salaire ya ba militaire. Donc Ekula Medar oyo ndenge yazo yiba mbongo ba salaire ya ba militaire ayiko yiba mbongo ya Clarisse Akwala Cyril Mongo bango nyonso Mosikol. Soki bolingi moto te bolinga pe biloko na yete bolinga pe kozwa mbongo na yete. Maintenant sikoyo Cyril Mosikol Mungu yo lokolo kangami na mbongo na nga seke ezana ba révélation osala Cyril Mosikol Mungu ndenge ozala okangami na mbongo na nga seke ba révélation ezali oyebi Ekula Medar asala ba inceste na mwana na ye Anisha azali un criminel ndenge azali wana azali criminel. Maintenant soki yo Cyril Mosikol Mungu ozali en complicité na criminel ba bengi Ekula Medar seke za na ba révélation kosala sur yo eko tarde te que yo pos osaba inceste na 11 roues mpama na talanga yo wana eko tarde te oya yo ekobima olia wana ti na 11 roues mpama wana talanga yo wana ofanda wana ti bino tu na ba lenkari na ba Faustin Pika alias Mbusi bino nyonso bolia bodama bakwanga wana 11 roues mpama tongo midi pokwa boko dami bakwanga wana ekune ezali mboka ya ba inceste ya ba viol ya ba vol na ba viol na ba inceste angwana okangami na mbongo wana ya pamba te dokola lenkari akangami na mbongo Clarisse Akwala ya pamba te ale mama na ye abomi mama na ye alenkari e yo pe Cyril oya yo pe bandi obima parce que tango batuni yo que yo dzwaki nani atie Jean Didier kuna yo wangani mais Jean Didier alobi yali yo muto tia ye kuna donc ogo dzela nani kombo na we bima pa no banda siko ko téléphoner mais trop tard makamono déjà ko bima parce que bino za bata ba inceste na talanga ikuna banani bako bebisa bana basi yali bino ezali bino to ko bebisa bana basi na talanga ikuna yali role na bino te tala photo na yo oyo tie na WhatsApp wana eza photo ya nani ezali photo ya nani oyo tie na WhatsApp wana eza photo na yo te mais yo yebi poni yo ti photo wana oyo ti wana kimoyibi na bino sikoyo emoni sami kibondoki na bino bosanga na kati ya famille emoni sami sikoyo kibondoki nalobaki 11 rue Lompama 11 rue Buzala 92 rue Makoko na cité ke bloc wana nkombo kune pa ya Ekula Medar mukuyu yango sikoyo 11 rue Buzala sikoyo ebimi na nzela nani ebimi na nzela Cyril Mosikol Mungu
ezali lokola moyi mususu Alain Nkari yena nani yena Grace Kiala prophétesse à Lokuta prophétesse ya Lele azali Lele oyo atekisa pénis ya Nkari na sa mai na deuxième monde et Alain Nkari oyo aboma mama na ye. Donc moto nyonso tu oyo azoboya kopesa mbongo ya Clarisse Akwala parce que ezali na révélation ya kopesa, parce que ezali na révélation ya kopesa. Donc oyo ya Cyril sikoyo ebandi kobima ya Alain Nkari na Grace Kiala oyo babomi mama ya Alain Nkari ese ebimi sikoyo ekomi tour ya nani ya Cyril Mosikol Mongo botuna nani ye que photo yo ti na Facebook wana na WhatsApp wana photo ya nani na 11 rulo mpama eloko nini bango bakosala na 11 rulo mpama bakosala inceste to bakosala inceste te botuna ye bafoto ekoyaka na nsima bafoto ekoyaka na nsima yo Cyril yo kansi mbongo Clarisse Akwala ezali yo sakana nango awa siko ozali ya kongbatama Cyril Mosikol Mongo Mosikol Cyril Mongo Mosikol ozali ya kongbatama ndenge ozali wana